nyonso ba bolanda ka vision plus c'est ko ba été tozaki na kati ya matinée ya ba victime ba kufa le 19 septembre 2016 et salamaki bongo na IDPS kasi eloko pesi biso pasi pe mawa ba famille oyo batumba bango basi oyo mibana bango batika bango ba o bakufa na kati ya permanence ya IDPS bazalaki kasi eloko pasi bazali kolela kaka balobi ete IDPS ezokipe bango te IDPS ebwakisi bango ba mama mususu bazali wana bazana place ko vanda te ba mususu baza wana bazoko kotangisa bana na bango te IDPS elobaki na bango ekozwa charge na bango mais bazali kokamwa kino lelo bazozwa charge na bango te yango basengi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi maman Denise atalela bango likambu bokolanda bango tozoki ba maman na bana oyo bareklamaki balobi bazana posa kotanga kasi bakotanga lolenge nini bazana mbongo te ba parents na bango bakufa awa na kasa IDPS pourquoi bango bazali ko négocier bazali ko négliger bango et kozala malamu bapesi balobi secrétaire général akendeki bongo kokabola ba fourniture na bana mususu kasi abwaki misute et pas ya famille wana pambate bango bazata neloko moko te rentrée scolaire nge salema bazana mbongo tekisa bana bango te tozwaki bango moko bakopesa ba témoignage bolanda Ote mama tomoni yo awa okobandisa biso ozana Mombe yaya oya kufi aleki wala ninga na sima kombo na ye Mutamba John ye akufi nango moi biso toye awa toye na motema esengo te toye na motema ya pasi o ma ya mise etangaka lere nyonso liwa ya pasi ya somo o baninga bakufa eza nango teke abimaki na balabala babeti lisasi eza nango mpe teke abimaki balobi o moto ya IDPS yeyo totumba ye te akufa awa akufa na lupangu ya Tshisekedi ye bafati ifaye balikambo oyo bavictime oyo bakufa na balabala te tokende epai tozonga bato oyo bakufi na balabala te na lupangu na bango s'il vous plaît kongo bazorejete biso tosali bango bamutuna na tuna aka yango wana ngai susi na ngai nazala nango bato bakufa bamususu babanda kofanda epa bandeko na bango bamususu babanda kofutela mena bato wana bakufi bango moto baza kosala mwa makasi mpo na bana wana sikoyo bana oyo ngai natunaka mutu na mikonyeso na IDPS bana bango batangaka te bana oyo nga susi nange ezala fo batangisa bango bayebisa biso boye ababengi biso apartir ya lelo bato oyo bakufai na chaise ya IDPS bana na bango tozwi bango na charge ekole yango oyo ozolanda ekole batangela yango oyo tumwa bana na mikeya ya vi na bango ekozala wapi basimba masheti oyo anga neti bo aza diplômé yebisanga université na otanga mobali na bala asalaka te yebisanga otanga te atikalaka bongo batalela biso likambo wana balakisa biso tobelaka bana na babelaka balakisa biso susi na ngai balakisa biso hôpital moko boye banda lelo quartier yango oyo obenda kozwaka traitement eloko nanango akipa kondo Tshisekedi ayebi ngai bafoto yango nakota na biro ya Tshisekedi nayebisa ye maloba ono oyebisa o bato oyo bakufa na balabala te mpoka toza pays moko justice eza busoko omoni ngai ye Tshisekedi ye maloba ono aloba na Tshisekedi toza bato moko boko rejete biso te mais ndeni barejete biso Kabunda alobaki na biso soki bakokisi bazwi musala na 2 ans tango basalaki 2 ans ya anniversaire soki bazwi musala bakokanisa biso mena nanu bazwa musala te Kabunda aloba na 2 ans mama ezali kamutokota na biro biso tokokota na biro te tokolanda pe bango te mitu na bango se salati bato bakufaki mpona bango ti baninga bakufa mpona bango bango balala na bandako baninga bazika moto mpona bango baza bato moko bakokoboya biso te tolelaka na bana boya solo mama na ngai tozomona
ma kabuya wana ake ko kabola ba fourniture école kuna me bana bitiki batikela ye akoko yeba vina bangote na to elsa Félix bato mususu bakufa bango bazo basimitiere bambaki baotia muzole Kisekedi ayebisanga tika na lobi Kisekedi alobisanga alobi akopesa biso carte ya bamembre ya bavictime tozwaka salaire mwa ndambo awo banda wana ntozwaki yango toyebisa maa Denise tomonani maa Denise akenda kotala mpe bato kuna po maa Denise akoyo atala biso te tosala ye nini mutu nanga na otuna maa Denise akenda kotala famille ya nani ya mwa mbalo ya Rossi bongo biso bavictime basemeki tokufela na chaise ya bokilo na ye akokotala biso te tosala ye nini mutu nanga na otuna eka yango biso lelo toye awa tozali baorphelin ya tozali baorphelin papa na biso bazalaki moko ya baraposé ya fait Etienne Tshisekedi bazalaki massacré le 19-20 septembre na Butu en 2016 yango moni raison ya présence na biso awa lelo lokola pe momesano basalaka bacérémonie ya boye mais kasi ya lelo ezalaki tellement une cérémonie moko particulier mpona décision oyo président ayi azwaki pour que chaque année bakoma kosala baboye officiellement na mémoire na bango yango mo biso toye bon, message qu'on a relancé pour le président Fachi, au moins c'est un président de la République, c'est quelqu'un qui raisonne, au moins place il y a Zali, le royaume français pour la mission de la famille martyre, parce que tant que Salamaki au moins Zali présenté, au moins Zali n'a IDPS, il a commis président, au moins, même s'il y a des gens qui disent que non, le président ne finit pas les passer, ne va pas finir les passer, mais au moins pour nous, victime de l'IDPS, nous avons la foi que au moins le président a candidat à la famille ou Batikali, Batikali, président au candidat pour la biso. Et là on a la recette en ailleurs, abo santé parce que l'IDPS c'est ça biso que non, ceux qui ont du pouvoir, on est Luka biso et biso to Luka bangote. Et jusqu'à maintenant, nous attendons toujours que l'IDPS et Luka biso, on est là, nous sommes des gars dans ma boîte de Zambie pour na le Bélan. Bon, on a coupé ça par rapport à la récompense, cause à la mérite, si le lot n'a pas. Bon, moi, et là on a la CPLA parce que tous ces derniers temps, on a passé des moments avec le secrétaire général, on a passé des moments avec le président AI, donc il n'y a pas naïe, secrétaire général, voilà c'est mon père. À chaque fois, la Kendara, tout ça normalement. Et au moins, il y a quelque chose et tout dans ma famille. Mais au moins, il y a quelque chose à dire. Oui, mais il y a quelque chose à dire. Mérite, nous revoyons. Nous venons de l'autre. Merci beaucoup. Depuis 1985, oyo babomaki mpona makambo ya IDPS babomaki atikaki biso bala mike atangisaki biso te lelo tokomi bamama mibimba ntangi IDPS tozwi pouvoir bayebisaki biso bakofuta biso bakokanisela biso bapionnier bana bapionnier tosomba makaro oyo tosalisa makaro mpola ntina bana bapionnier balobaki basensibilize bango lelo tozali na kati ya parti tozosalaka mosalali tozwi pouvoir eloko moko te basaleli biso président de la république akanisela biso bana bapionnier oyo totikali baorphelin esili mpe te mais toza kaka na bitumbango kaka lokola tozwi pourkoi toza kaka menace na bakartier na bandako esika biso tovandi yango wana tosingi président akanisela biso mpona liwa ya bapapa na biso akola mochino
naza mwasi ya kombata oyo Kabasela Vidio Mukulu. Nasufra makasi banda mobali na ngai akufaki na le 21 janvier 2019. Natikali na bana 8 enfants. Nasufra makasi nde nazoloba boye naza libanda na bana naza libanda ndako oto banda ofutela ye mobali azalaki kombata Kabasele Tishiku ya banda ofuta 40 nyonso tosaleli nateki biloko nyonso na bya ndako nyonso afuteli bana classe mosusu oyo azwi diplome sikoyo natikali nga mopa mboko pamba naza moto ausunga nga te nde naza awa babimisi nga na ndako naza libanda na bana nazolala libanda na bana nazobondela papa sala moye osombela bana oyo aza ndeko na yo osombela bana oyo ata bisika ya kovanda tovanda na bana klasi na bango baza 8 naza na famille te kotoyo naza nga moko awa angwa nazoloba kaka ke tala likambo ya bana oyo papa Aba Felix nazobondela tala likambo ya bana oyo bana mike babomaki ye awa babwaki ye kaka awa na 10e mairie oyo atiki nga na mwana moko na 6 mois aza pe awa ye wana atiki nga na mwana oyo 8 mois nde alobi akokisi 2 ans ko bana oyo na banda olala na bango kaka na balabala bongo okola bazana. Est-ce que vous êtes qui secrétaire général expliquer qui secrétaire général à IDPS problème oyo ayebi bien ayebi likambo ya bana oyo baza awa baza 8 abimaki aye awa sepesa ozonga na ye azongi na ndako te babomi ye baye kobwaka kaka awa oye kokuta ebemba na ye awa yanga mwana okuti ye oyo bana nazolela kaka mpo na bana nazosala boye asala asombelanga ata place akovanda na bana oyo mpo na minute na okende wapi na ovanda na bana wapi navanda na bana wapi nde babimisi biso na ndako. Merci madame pour la présentation de l'émission. On a retenu mon colo à l'élo. On a retenu mon colo à l'élo. On a salé à la moutou depuis Kala. Les alliés lit oyo IDPS au Bundi. Pelito tous alliés vont continuer au Bundati Sikoy. Mon colo à l'élo le 19, le 20. Je pense à la raté date le 19 décembre. Le 19 septembre venez Salamaka. Les lots aux awa va victime. Les lots aux la carte sika o va victime. Il y a peuple congolais tout entier. Aujourd'hui, certaines petites parties politiques cherchent à jouer avec l'IDPS. Quand vous voyez des images pareilles, et ceux qui savent que l'IDPS n'est pas n'importe quel parti. IDPS c'est un grand parti, d'où j'appelle ça parti du peuple congolais. Les lots au monde la batebele ba yemingi ah to est à bicolo différent. IDPS a osangisa bicolo nyonso. IDPS est osangisa peuple congolais en général. Les lots IDPS a remis le pouvoir. Ils allaient pouvoir le rotater, il y a kabelaté, il y a défaté. Ils allaient pouvoir au IDPS à mériter. Parti na mboka o Mobutu alele là c'est IDPS. Parti o Bengana Mobutu IDPS. Kabila le père IDPS. Kabila le fils accueilli IDPS. Nous voulons juste lancer un message pour le reste que IDPS n'est pas un parti o Mobutu sera dans la roue. Et puis comme ça message na biso na bandeko o tota dans la coalition. Na linga le baboy. Coalition to ça la biso na FCC et la coalition à mot français coalition. To ça la FCCT. Et ça mot français la coalition. Parce que l'État beto qui jamais au ça la FCC la makina na maboko na ye. On fait leur avertir ceci. Qui ne dérange pas, le président avait déjà dit bah qu'on ange la maille. Baso Kende. C'est un peu le message que j'allais lancer.
journée ya lelo ezali commémorer ba martyr na biso bandeko na biso baleki na biso bakulutu na biso oyo makila etanga mpona UDPS po depuis création ya UDPS a subir baarrestation a subir bahumiliation a subir baenlèvement a subir baarrestation c'est-à-dire que destination inconnue et puis ntango tozali commémorer journée oyo ezali mpona kotalisa ke non UDPS lelo parti au pouvoir ezali mpona kosala mandat moko te mandat mibale te tokosala tokorécupérer nanu mbula oyo UDPS asala na kati opposition parce que faut yeba ke biso nde toyebisaka nzambe na Jésus-Christ atarde nanu seconde venir à Jésus po UDPS azo nanu pouvoir lokola lelo UDPS azo pouvoir ntango na mutu na yo torécupérer bambula ya opposition toyesu tobakisi susu fade c'est-à-dire que UDPS aza na pouvoir ti mokolo Jésus-Christ akoya ya mibale tozali koinformer des gens oyo bazali koreve debout parce que baimage oyo tosalama wana bazali komona ke ezali batuerie ya régime passé ya M. Kabila bazali sénateur à vie alors bato bazali kosala campagne tout en disant que non il doit revenir en 2023 bayeba ke ye moko alaccès déjà identité na ke aza sénateur à vie donc ndenge aza na poya comme sous-président na mboko il faut akufa abotami a changer kombo nde na nsima zongi mais erwana Jésus-Christ asaye déjà ekozala déjà tota mpo na ye alors tozali kosenga toujours base mobimba de l'UDPS tozali kosenga bamembre ya UDPS tozala toujours soudé uni parce que banguna bakolinga peut-être profiter na division mpo bameka kosala basala mais ekozala déjà impossible ezali trop tard journée oyo ezali journée moko etikali historique na mboka na biso oyo tokobanda toujours kokanisa baoyo ya biso bazalaki kokute trop cher mpo na biso oyo makila na bango etangi mpo na mboka na biso. Réduisant tout ensemble et brûlant vif des êtres humains, un détachement de militaires déguisés en policiers, pourtant longtemps en faction permanente devant notre siège, ne bougea pas d'un seul doigt pour secourir les victimes. Une telle attitude de la part de ceux qui sont censés protéger les Congolais est indigne et scandaleuse. Elle renforce la thèse d'un crime d'État hautement planifié et exécuté dans le but de choquer la conscience collective, de semer la terreur et de répandre l'effroi, d'autant que ce massacre ne donna par la suite lieu à aucune enquête sérieuse de la part des autorités de l'époque. Tout était donc fait pour punir et traumatiser. Ces crimes ignobles, à la fois indescriptibles et imprescriptibles, témoignent de la cruauté et de l'absence de l'humanité de la part de ceux qui, aujourd'hui, tentent de nous donner des leçons. Comment peut-on oser afficher une conscience aussi tranquille après avoir commis de tels massacres? Comment peut-on oser regarder les Congolais droit dans les yeux après des décennies de tueries dont leurs frères, sœurs et amis ont été victimes? Tous ces crimes ont été commis au nom et pour la protection des intérêts sordides d'un groupe d'individus sans foi ni loi. Tous ces crimes sont la preuve que pour ces derniers, la vie d'un être humain ne vaut pas plus que les privilèges que procure l'illusion du pouvoir. Il ne s'agissait pas de la légitime défense de leur part. Il s'agissait plutôt de l'expression d'une haine viscérale. Une haine qui pousse le méchant à tuer pour assouvir sa fureur. Une haine contre les dirigeants de l'UDPS qui empêche de tourner en rond dans un contexte démocratique. Une haine contre les combattantes et combattants de ces grands partis dont la formation idéologique constitue un rempart pour la République et une forteresse contre les antivaleurs.
Les plaies sont encore béantes pour qu'on y remue les couteaux. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire, telles que les ennemis du peuple nous en donnent chaque jour le preuve à travers les réseaux sociaux. C'est ici l'occasion pour moi de rejeter avec force les allégations portées par certains médias et sur les réseaux sociaux nous traitant de partis milices ou des partis violents. Ces affirmations gratuites, dénuées de tout sens, ne sont autres qu'une négation de notre combat pacifique. J'appelle donc ces turiféraires à consulter l'histoire de notre parti. Ils comprendront donc que l'UDPS est la victime et non le contraire. Car on ne peut pas être en même temps victime et bourreau. On est l'un de deux. L'histoire de ce pays atteste que l'UDPS a mené un combat pacifique. Par conséquent, c'est elle la victime. Donc, le bourreau, le violent, les assassins sont ceux qui crient à la victime aujourd'hui. Dès notre accession dès notre adhésion au parti, nous signons un formulaire d'adhésion qui nous oblige à respecter l'option de la non-violence. Alors même que la constitution de notre pays nous le permet, chaque fois que l'UDPS a essayé de manifester pacifiquement pour revendiquer les droits du peuple, nous n'avons eu en face que la répression. La persécution dont nous avons été victimes tout au long de notre lutte a laissé un grand nombre d'entre nous avec des séquelles inoubliables. Combattantes et combattants, nous sommes un parti historique dont la lutte héroïque et glorieuse mérite d'être rappelée à chaque génération, afin que se cristallise dans l'esprit de notre jeunesse jusqu'à l'aboutissement l'essence de ce combat noble et légitime. Ce n'est pas parce que nous détenons aujourd'hui une parcelle de pouvoir que certains doivent croire que notre combat s'est achevé. Ce n'est pas parce que nous arpentons les allées du pouvoir qu'il faut penser que notre mission est terminée. Ce n'est pas non plus parce que nous occupons des postes ministériels, des mandataires, qu'il faut lâcher prise. Nous disons ici avec force et détermination que tout cela constitue des victoires d'étape, mais que, quoi qu'il advienne, au pouvoir comme dans l'opposition, la lutte doit continuer. Elle doit continuer aussi longtemps qu'il y aura des pesanteurs empêchant la bonne marche de la République. Combien de fois devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. C'est
ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État, de citer Félix Antoine. Devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement que dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi que l'UDPS encourage la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre justice doit être aidée par d'autres structures de l'État, ainsi que par toute notre population qui doit dénoncer tout acte qui va à l'encontre de son bien-être. Combattantes et combattants, des batailles décisives sont en perspective et il nous faut encore tenir bon afin que notre mission, celle nous léguée par nos pères fondateurs, s'accomplisse. C'est pour nous à la fois un grand honneur et un devoir sacré. Nous avons trop souffert de martyrs que pour pouvoir aujourd'hui abandonner ces combats. Nous avons trop vu le sang de nos frères et sœurs se répandre pour désormais prendre des distances avec ces combats. Nous sommes une génération née dans les combats, façonnée et marquée par lui pour de grandes victoires qui libèrent. Oui, nous sommes une génération qui veut continuer à écrire une page de l'histoire politique de ce pays plutôt que de la subir. Oui, nous sommes cette République consciente que son destin ne se joue nulle part ailleurs qu'entre ses mains. C'est l'unique chance que nous ayons pour faire avancer notre pays. Ainsi, nous pouvons affirmer avec fierté que nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Amen. Ils sont morts pour une cause juste. Et nous les célébrerons. Que vive la mémoire de nos martyrs. Que vive l'UDPS, notre cher parti. Et que Dieu bénisse la République du Congo. Il y a les gens qui arrivent même à traverser la ligne rouge, qui insultent ceux qui n'encourageons pas, sans être inquiétés. Et donc l'UDPS est un parti politique de la non-violence. Et nous en appelons à tous ceux qui nous attribuent la milice. Cette milice n'est pas la nôtre, qu'ils aient cherché ailleurs. Pourquoi? Parce que pendant que nous étions dans l'opposition, on n'a pas pu recourir aux armes. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous allons prendre les armes ou soit monter une milice. Et donc c'est un mensonge cousu de fil rouge qu'ils aient cherché ça ailleurs. C'est Félix Kaembe, communicateur de l'IDPS et cadre de l'IDPS. Il s'y a signalé aussi coordonnateur de la dynamique des jeunes intellectuels acquis au changement. Je vous en prie. Mokolo ya lelo tosepeli parce que toye kotala ndenge bandeko na biso bakufaki. Yango tolobi ke journée ya lelo le 20 eza journée ya ba martyr. Boyibi ke IDPS eza parti munene tobundaki etumbana biso na opposition bandakala. Tobundisi Mobutu na dictature na ye, tobundisi Kabila père, tobundisi na Kabila fils. Kasi bato ebele bakufaki
bomonaki ke na permanence na biso bato bakufaki ebele baye kotumba bato na permanence yango biso tolobi esengeli ke tokomomore bango tokanisa bandeko na biso bakufaki bamama ebele baye awa batiki baboti na bango bakufaki bamama baveve baye na bato nyonso wana tolobi bato wana bakufaki pamba te et donc bakufaki parce que babundaki bitumba bakufaki parce que balingaki ke état de droit ezala na Congo yango bakufaki pamba te bazwaki minduki te batambolaki maboko pamba me banguna baki koboma bango lelo bokomona bato bakoloba ke biso toza na milice kasi tango tozalaki na opposition tozwaki minduki te lelo toza na pouvoir tokozwa minduki te et donc milice wana eza milice ya biso te eza bango moko bakomonte biloko na bango mpo bakosaka UDPS ekosala bitumba ekomonte bamilice boyebi devise na biso ezali ya non violence tobundaka na minduki te Etienne Tshisekedi kondo Etienne Tshisekedi molakisa na biso alakisa biso kaka maloba tobunda na maloba tobunda na biki tobunda na minduki te yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président akomi mokonzi ya mboka kaka na maloba na peuple oyo epasi ye bokonzi donc milisi wana eza milisi ya lukuta eza ya biso te bakende koyeba esika euti bango bayaki na minduki babomi bato bango bayaki na minduki bapauvre bazwi mbongo ebele kasi lelo tokolela parce que bato wana basali mabe mais biso tolobi d'abord bakufaki ke totiki etumba wana te toko bunda toko continuer jusqu'à tel point Congo et qu'on retrouve le kumunae yango toyaki kolela na bandeko na biso bomoni ba orphelin ebele ba veuve ebele tolobeli bango tozali na bino bandeko bakufaki pamba te kasi tokosala musala bokomona mboka ekobonga parce que état de droit ezali merci. bino moko bauti kolanda ba famille oyo balobi basengi pe na mokonzi ya mboka eba kotalela bango alukala bango solution pamba te bazali ko souffrir eloko esalinga pasi mama oyo wana azali na bana 8 aza na bana 8 mobali na ya kufa baboma eba yeko boka ye liboso ya UDPS pamba te bayebaki ke aza muto ya UDPS kasi eloko ya pasi bongo ya garantie esila ye na bana bazali kolala libanda boyokela ta bana oyo mawa bana wana bazali ba angelu ya nzambe bayebe eloko moko te kozala malamu soki bomeki kosunga bango bomeki kolongola bango na pasi wana ata ya kozola bakopesa bango quelque chose ata ya garantie po ayeba kovanda na famille oyo komona likambo ezosala pasi secrétaire général ya UDPS meka nanu kotala nanu baorphelin oyo bafemme oyo mibali na bango bakufa na kati ya permanence ya UDPS. Merci de bino bonso bozaki branché na Vision Plus oyo bobandaki kolanda baimage oyo bolandi baimage ya solo eza grâce ya Géry oyo akomaki sur place oyo azalaki nanga pona kopesa bino basango oyo botika malamu. Merci na ba nyonso bolandaka biso na Belgique na France wana namoni JC Mbula namoni Daniel Zinga na bike Camille Tozozolo na Kin namoni mon grand frère Camille ta comme député Benjamin Kabongo donc il faut qu'il t'aille pour campagne de chez Bandi botika malamu.